Edino image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo ah yo Panja sango ya Congo Edino image Panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 Panja sango ya Congo Edino image Panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo, Edino image, bolanda yango, po yango ezana makambo ya solo, eutaka na source. Edino image papa, Edino image, ye aswaka, tina source, ata fin fond. Paris bazo s'ennuyer ba bisenga mokonzo ba mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa et pas ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka mi José ba bi moi ça pembe tina mabolongo mi José le bela bango li loba moko simi mokonzo ba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût ba bi chez mama Ewaka quoi et Wakana Ivry et puis la qualité. C'est pas la quantité. Ça veut dire que ah bah bina goût on a besoin qu'il date. A besoin qu'il date donc lemba ya goût ya chronique ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matonge. Mais on a poto comprendre. Donc so la reine Michosa confirmé donc na les bien, na meli bien, na la chez Waka chez Jeannette, nganda sans polémique. Soyez au lieu de l'Union Samokili, au Afrique au Linga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, Penza Soboye, Boro Sepela. Ah, Tozanga et Loroté. Et là, on est sur le Morolia et Zali. Oligi Pondu, pour moi, ça moulou balanga mingi Pondu. Donc Pondu est raté. Oligi Makele le fait. Okolia Ango. Donc Nyasu et Zali. Donc Boye Bele, Boro Sepela. Ma fille a bien me bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo Restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Stuki. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a ma 4K na Olamba. Pas faire na biso Jeannette et waka babi ko lia kitoko makaya. Oh my, ngwande tinga lula langa malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba boye non na mona te tina kuta batata suka. Donc vraiment ko lia kitoko ko mela kitoko donc boye pe so mona basa kitoko yawa ngomona bavwejo yawa donc seri waka simbigwa dans les bons. Bonsoir, bonsoir, chers amis internautes, c'est Maggie la balançoire. Ça fait un moment, je ne vois plus, vous m'avez trop manqué, vraiment manqué beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, na bandi pena musala vraiment. Na zanabi nous baonos balinga Maggie la balançoire, baonos balandarabiso na 3W Panza Sangwa Congo chez derrière la caméra et dit nos images. Na zaka na binoti na lifobo na bagilande miseti na lifobo na okeka kitoko. Voilà Maggie la balançoire. Lelo na memeli bino invité boyebika déjà na poto déjà au deuxième fois na aya poto voilà balobi sai à qui j'ai dit bonsoir bonsoir la diemba la balançoire bonsoir na batutu ba olanda biso na minute oyo kandi na lubara bato ba benga nzambe tango ba moni makambo bien linge banda donc veut dire bobenga nzambe bobenga Saint-Esprit bolanda mission na Bangelou
et ça bien. Voilà quoi. Comment va la santé? J'espère que tu vas bien. La santé est vraiment impeccable. D'ailleurs, déjà, pour tout ça, déjà, il y a un mot de mboka, il y a des vitamines, il y a des hydroquinone. Au pas que le mafuta mais pour ce bon. Au lieu de l'autre, mais matin, mais vimba. Donc voilà quoi. Donc la santé, ça va. Ces jours, ils ont les cas bien. Donc voilà. Oti Genève, autant de mingue, quand moi, pas même une semaine, bandoé. Ouais. Non, qui ça. Pour vacances, il y a pour 12 jours. Donc déjà, on a commis déjà quoi atterrir dans les vacances. Mais on a été à Yekin, à Paris, Paris na Madrid, et Barcelone d'abord, Barcelone na Madrid, Madrid na zongi Paris, Paris na Dijon, Dijon na Suisse, na Genève, et puis na zongi Paris. Donc lobby na de Belgique, Belgique na zongi et puis na Kekin. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, au Tamboli, il y a mon sponsor très, très, très fort. Il y a Willy Moucheni 00243, il y a solo. Donc, le vieux code d'Amboka. Donc, sa poto. Et bah, sabiso na bakini ke. Ya, poto kufate, poto za poto. Donc, na moni yango na Dijon, na moni yango na Suisse, na bisi yo poto eza poto. Donc, ya Willy Moucheni kutunde bazawana na ba petit na tout. Na ba master na tout. Poye azwa ba petit na lo wa ba master na. Papa boboto. Papa ya Willy Moucheni code Amboka 00243. Vewana tala ve solo na ba petit na yo ba alibola alibola mokonzi ya Dijon mikolo na obenge les meneurs de jeu ba ben joli kiuma poto na poto ba fiston nzala solo na ba masa wana tout bango tout ba jenga yebisa bango ke ça alobi balobisaka lisusu te Bo poano silike. Bande kwa Dijon bo kozanga lisusu te. Poani na. Ba fou. Ba sai nini? Bakangisi nga na douane na Suisse. Oh na bile ba pesa ki yo. Na bisu yo kuna bazo pesa ba 0 km. Donc vraiment donc bande kwa Dijon bakangi nga na douane na Suisse. Babi non monsieur mutako kende na biloko boete. Leke belé donc. Kabele trop. Par là je voulais couper ça merci na bande ko tout. Il y a Dijon, au Bayambinga bien, bandeko tout ya Suisse en général. Le venanga marai murunda. Hein? Asali petit na e plaisir, to zakana ba kini on na ba vidéo, il est qui toko, mais via sali pe plaisir. Donc via asali ba makambo ba prêtre ba sala ba musicien, mais il y a un musicien asali ngo collègue na e artiste petit na e feston ça. Et puis na katika ya parler ndenge via zakadiana ba studio evanda na annoncé déjà que Kalamingi était éco. To sali le moko vite fait mais bien fait na vie marai murunda. Donc mère Nabiso, la reine de Lausanne, maman Astrid Mambweni, vraiment mère Oumela, na pécho ba grand merci. Linda Marai Murunda, mama Ozika Motopo na sai, moninga ya Véronique Angiaba. Linda Murunda, Linda Stone, accueil kitoko, devait dire bah foufou eliami donc ambiance. Ndeko José de Londres, vraiment ils a rendu bongo. Il y a José Pena longue bana mboka nae alandinga Lausanne aye tina Genève. Donc batu tout na bango chinois. Chinois ça ya biba bandobenge chinois ça. Batu tout na tche bango vraiment mbota trop. Alors ça vieux Zoro, beaucoup de vieux Zoro vieux Zoro mabiala. Vieux la les news des stars. Vieux Zoro mabiala te kutana nae vite fait na gare de Lyon. Tant on a zotambola vite fait passer l'interview nae et les gars est bien quoi. Voilà. Merci beaucoup. Ça, parlons un peu de toi. Ça fait longtemps depuis Oya Poto déjà. Oh, deuxième foyer. Pourquoi moment on y a ce bandé quoi? Bandé puis mais le visa, vous avez qui n'a pas problème, l'ambassade ou quoi? Non, Monique Oya Poto, ils a foyer la likambo. Vous avez Oya Poto foyer la likambo. So likambo ils a été Oya li tourisme. Dengue na yeboye, na ye bike. Na ye tourisme
na ye kotambula na ye finga mutu te na ye bundana mutu te na ye tala Tour Eiffel yango commandé ni mikolo par rapport à G na ye tala na keti ba Espagne na tala pe ba stade au peut total pour le tourment au vana kana ba parler à part ba équipe na biso to zaka nango ngai naza mutu ya Bukavu dawa nga naza mutu équipe boye mais au mona biso to koma kaka mutu Real na mutu Barça na mona pe Real stade na bango za ndenge nini vestiaire wana za ndenge nini do biloko on a tout ezo kota na mutu ezo laver donc yango mona sai tant na beta tour beta na ozonga mutu ezongi fresh ale na bandi ko larguer biloko asika bato bandi soko sepela voilà. Merci beaucoup Sai au répondre vraiment bien à la question nangai na lobby qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps tu t'es pas encore se retrouvé en Europe na bi na yo ke yango na biso ke faut yela likambo sona na likambo yela te na vanditi banda vena biso wera Igwe de la Forêt vena na wera son autographe na mitema na biso aya na biso bamboka oyo nanu na kenda na ambassade susu ya Schengen te pona kusenga visa alors toi na moni ke fona ya na sengi epesami na sengi yango na texto ah ouais oh okende kuna to se déplacer to continue kati kana texto pambo sengi je ta ba artiste te ba artiste siko pena ke oyo pena artiste patron de tous les comédiens wana pena donc na bunda pona yango na swana pona yango donc il faut changer raté les patrons de tous les artistes ça pourquoi les patrons de tous les artistes comédiens pourquoi Sida Bilele pourquoi Phénomène pourquoi yala fu Mwambanda pourquoi Grand Mopa Osonga Mbeli babeta kaliko fité pourquoi l'homme qui a mis l'eau dans Coco pourquoi yoka Kofi mais ba kombo nyonso na tangi donc exemple na tangi Antoine Kofi agbe pané yozo mona tega na bandi ba kombo mususu bino na ba te Kofi asala bino nini ba bive na biso Mopa au 13e apôtre ça pourquoi les patrons de tous les artistes et comédiens. Maintenant tu réponds. Obtangeli biso ba comme batona nyonso mais au définir biso ngote pourquoi parce que l'équipe bango na mbongo parce que tu te comportes bien parce que tu as des moyens ko le kabango so pendengeni. Oyebi moyen lelo so bato ba raté lelo mbongo moyen o to benga moyen ezali sous liquidité te. Lelo mbongo c'est la tête. Eza mutu. Au monde so za mbongo na mutu o tika la olala nzala te. Mon bato bakasa nana mbongo azuye en espèce makasa. Mais so za na mutu te donc za no kana rien. Pourquoi simba $1 million na sikoyo après une semaine on va expliquer que muto simba $1 million mais bato ba okamo. L'argent c'est la tête. Ils attaquent pour l'équipe baninga auto na ndenge nini non. Lelo José de Londres ami benga Sida Bilele te pas l'équipe sono na bilamba. Mais ils ont ndenge zalaka phénomène sobe aza phénomène par rapport à objectif na ye mon na mibenga kombo na les patrons de tous les artistes et comédiens nazaki na potote vous comprenez na mibenga ngo nazala même pas na car nazala même pas na palais nazala mutu normal avec ma foi na mibenga ngo c'est bon dans les bons. Merci beaucoup. Toujours dans les boys, Will Michel 0243 de la caméra et dit nos images. Babi blabla, la Beyoncé de la presse congolaise. Rendez-vous le 2 décembre. Venez nombreux. Nous allons tous fêter ensemble. Dans l'espace Noisy les Secs et Popol Moupa sous la présence d'Abisso derrière la caméra et dit nos images. Pourquoi pas Alissa la Salaski toujours. Voilà dans le monde entier. Tozaka Nabinobo, il y a toujours le 2 décembre. Nous allons fêter ensemble. Ça est bon groupe. Groupe impeccable. Hein? Le groupe le plus posé de la République démocratique du Congo. Il y a des polémiques. Il y a des monde média. Nga sala mai na kombo nango mai sai. Yo sala mai na kombo nango mai la balançoire. Natika okumisa mai na ngana ko kumisa mai na yo. Yebisanga. Polémique. Jamais Sabena otika la rosa publicité à Air France. Si vous voulez voler comme les autres dans le ciel, il faut voyager avec Air France. Et ce monde Air France, Air France. Voyager chez Sabena, c'est mieux. Ah, et Bandi Wabi. Et Uchi Wabi. Yanga Kaka. Voilà. Il y a bien peu Bazali, jouera bien.
bao nyonso na tanga na te nyonso eza ba groupe bien na oyo bota lobby lol MDR pas bien groupe na osaisa ezokende ndenge ni tokos groupe ezokende bien groupe oyo bato bazwaka pena salaire donc bagroupe mosusu bafuta bato te naloba groupe na nga mokolo oyamba esobe otuna ye makambo ya groupe na ye mokolo kolamba Caleb otuna ye makambo ya groupe na ye oyambi sai permettre nga naloba makambo na nga mpo ozotuna nga makambo na ngai naza interlocuteur ya mutu te naza porte parole ya mutu te o comprendre donc na mokuse nalobi ke groupe na nga kitoko groupe sai vraiment ça va les gens ils s'en sortent mieux bon soza pembe na sai te ozala wapi pozala bien pozala pena makambo pena donc pozala bien fozala pembe na minute oyo les patrons de tous les artistes et comédiens nga na période ti tobengele oyo eloko na kombo na ngonga et puis nde nalobaka boye et puis nalobaka mpe avec assurance ke makambo nazovivre lelo eoleka nango basuccès okita balare osila mais sikoyo nde babienfait ya momango eotikala yango moninga na olona na otya babase de façon que ata succès kei ata ke epakose eza lisu te mais to continuer kovivre yango kima na okoma kota bapiblicité belé mpo oyebelaki ti ocomprendre oyebelaki obi te natikaka na théâtre te funa na voler moke apata lelo théâtre ekufi te ata kodimine essentiel naza bakota boye yango osali bongo omoni yango na bina oke mutu lelo biso nde toza boye mutu akomi kosala eloko nyonso oyo ekoki kopesa mbongo na oyo ezosambwisa ye tala lelo internet fingisa me bazoya kaka apréféré atambola ata motakala na internet bavie wana etalama bato azala na bavie ebele aluka mwala wana obwakela ne yo mpoza na kati aza na kati bino nyonso nde naza bona motakala te nalobi bino nyonso te biso nyonso ogénéralise wana tu nazobwakela nani nazomona yango moni ebele donc moi je fais pas partie alors te nazomona yango ntango nazomona yango nazoexplike bien ntango nazomona yango lelo tozomona yango moni mpena motu ye moko na parle na ye atikali bongo abandi komifilme atie na internet mpo ebota bavie soki esala soki ndeni conseil nyoko opesa bango sikoyo bongo ya sai soki azoluka lare na nzela publicité eza nango lisumu te omoni eza nango lisumu te omoni ntango nabandaki makambo ya publicité oyo bacomédien baoneki kofinga nga na télévision tala azokoka te théâtre azonini te mais lelo kitaka kino mona molongo ya bato basali devant bamaison ya baproduit ya biloko mpo basali yango bapublicité publicité eza périodique publicité ezali lokola neti étape moko benzambe apesi nga na mosala na nga mpona koka kojuire na yango parce que so totali kaka na théâtre yebisanga neti na minute oyo nani yango akoki koya mpena na $5000 apesi moto ya théâtre salela nga cachette ata ya 5 volumes auti wapi mais publicité ça se paye à la seconde on se comprend à la seconde peut théâtre ekima nango te. Non, ça, je te coupe pas la parole. Si j'ai bien compris au jour d'aujourd'hui, tu t'en sors mieux dans la publicité que dans le théâtre. Ben oui. Même si c'est ça, Moussa, non, pendant au salaire de. Mais publicité, c'est Moussa, non, non, j'ai dit, tu t'en sors mieux dans la publicité par rapport à la théâtre. Ben oui. Parce que le théâtre, c'est une baisse au jour d'aujourd'hui. Théâtre, c'est une baisse, mais théâtre, depuis Kala, ils ont le tchochoté. Ils ont la larté. Vous comprenez? Tout le monde a payé moi carabien na théâtre. Si vous l'avez à bête en machine, si vous l'avez à pas théâtre, ça va boulot na ye. Mais que batu pena o ba est-ce qu'on a idéologie qu'il faut abonga na théâtre. Il faut aller na théâtre sans cop à côté et ça biso ba ça. Même dans mes spots publicitaires, on a tournaka. On sentir que c'est du théâtre transformé na ba spot. Vous avez la publicité, mais na histoire. Docteur, Boma, ça veut dire que même si on a la publicité, ça n'est pas comme on a bimisa na kati na et puis na bien que moi moment on est oleka.
C'est pour cela, ça, je te coupe pas la parole, tu apprends ton fils alors. Le bien, Nathan qui publicité mon mot, on a ça qui. Moi, on a posé à prendre mon bébé. Au jour d'aujourd'hui, ça, fils, hein. Vraiment courageux les petits. Na minute na ndenga kini. Na minute na succès, na biso ba acteur ndeto za na kini. Pecho wana nan. Simanga, simobando compter siko. Docteur Boma, Azmak, yem tawli. Azmak alo bien. Obenda boto te siko idée wana sai. Sai je te coupe pas la parole s'il te plaît. Idée wana siko utaki wapi? Yo pena okotsa Azmak na kata biloko pena idée wana utaki wapi sai. Expliquez nous bana ya Panza Sango Congo ba comprendre. Non, idée ça pecha za batala na e. Batala na e, ngana vanda na e na la muka na e. Donc voilà, tant tu découvres le talent, tu es petit na scène, tout le monde que ça va. Au moins il y a surtout ça là que ça a bisoté. Au gros là t'as nous qui toco bilelo na panza scène, mais batuban di meloko yozo ça là. Au moins petit ils ont maté, on appelle ça qui rôle, mais batuba accepter. Petit ça les succès na e, petit ça la bagage na e, alors respecter pe ba norme na e ma banchik. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je sais que ça fait plaisir et ça plaisir ma petite en espèce Thérèse à la capricieuse et ça plaisir babi bon continuer toujours qu'on consommer retirade babi mo chou nazarana bango tina lifobo babi général Stomy Kafule yo yebi trésor bomboka vient nga Stomy azo kabadon ya mema mutu na chambre à côté sur Stomy on a Stomy pena usaleli mabele on est dans ndenga mabele penza bana kitambo toza fier na yo Stomy parce que oyebi soki mopaya ye batala raté tout monde a ngoko na bamboka mususu président mobo ya mboka mobo ya ye mais ba yambie non na moi flair asko na poto flair ezé lamba flair ezé sapato flair ezé moi singa flair ezé moi t-shirt merci na bato nyonso batali kisaisa ya bolingo dans vrai Stomy merci wana ton entend Stomy nazobo sana temba la moko ye moko Sadi Sadi Mbokila Kolo Masolo babi babenga ye donc mfumu donc Sadi na pese bambota trop famille no mama na pe bambote c'est Sadi donc veut dire donc kitoko trop naza ko sepela donc vraiment nzambe ya lola nzambe ya biso batoto kola bongo azongisa ya mingi quoi. Voilà. Merci beaucoup Kanote Koloba toujours nga bolembanga te pona ya Willy Moucheni bolembanga te 00 mboka. Iye babe a sponsor na ngoyebi. Na bisi yo ko sponsor. C'est mon sponsor très fort. Iye sponsor pa na yo. Mais pas na nga sikoyo. Anga ya na ebité. Voilà, ça y ba patron ba site ba ndumba. Ceux qui m'ont dit que bêta porti, bah pas trop bah si tu captes bah pas trop ya médias. Quand on parle de médias, on parle bah ta théâtre, bah tout ya musique, bah tout ya ya monde ya chronique, ya monde chronique. Donc quand on parle de médias, ngas qu'on a une monde na binu ya bah ta théâtre. Ça y kana sima. Donc soit les qui na sima te au kota bongo ti. On peut éclaircir biso. On a groupe na bino ya na groupe na bisoté na groupe na biso c'était je parle nazolo bana makamba groupe oyo ya théâtre là mukolo yamba ngaso ko ma chroniqueur un jour si Dieu le veut ko yamba nga reposer nga question mais moi je te pose la question par rapport ya bata théâtre le ko la patron ya théâtre ngai nazana expérience wana ya ozala patron en groupe to moni pe makambo mingi to moni pe makambo mingi to vivre pe makambo mingi. Mais ko loba ke ba patron ba groupe oyo akoki ko zala neti na ba comportement wana na éviter mais nga na zape patron en groupe na lolenge na ngai o na kumba magana batu na ngai soki lelo tuni ba fatu miracle ba oyebi so ke sai za papa na biso so lelo otali ba tete pacifique nga za pa ya bana na ngai basi na za papa. Donc pas la bangoka ya basité mais na ya mibali parce que naza quand même moto na yebi ko zo soin ya bateau zo travailler na bango donc voilà peut-être c'est ça ma pour les gens qui font ça alors est-ce que t'as moi Dieu ko pesa bon conseil nyoko lo bana comme toi tu fais pas partie tu te défends
soki patron moko asali yo bongo, ben cherche les moyens les plus rapides, parce que soki yo boyi a forcer comme to bien à viol omoni, donc ezali vraiment na mibeko epekisi yango makasi. Eloko wana ezaka moto te, bonzambe pe pekisi yango mibeko pe epekisi yango. Donc par là eloko na koloba yango wana to ba basala yango amona te ke osala yango l'état ba moni ete amona te ke osala yango pour misala plaisir, mais abanga pe ata moi abanga pe ata nzambe. Voilà quoi. Voilà, merci beaucoup dans le monde entier, ça a toujours plaisir. On a bafan na biso nyonso balandara biso. Ça c'est une dernière question, mais ça fait déjà un moment ba mikoleleke belé bâton eleki, mais ngena poser ka question par rapport et c'est les cas nango déjà. Mais ça y tant ozo ka sango ya pauvre na biso que son âme repose en paix masirika et ça la ka ndengeni. Ben oui, ça lenga pasi makasi moni masirika zaki actrice moko oyo to utakine libanda. Moni na juillet libanda na memier na théâtre. Vous comprenez? Moni film aza bien, au solo linae, au convaincre, bon memier na théâtre, a commencé à théâtre, a commencé jouer, a gagné peu impact né après un moment, à se décider à comme libre. À ça la groupe mais à comme libre de façon que mutunyo soit en a besoin. Il y a que jouir na succès na ye, il y a que travailler na ye, à travailler na ye. Et c'était comme ça. Elle est partie, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, mais un moment, Dieu a décidé de récupérer sa fille. Donc, banda matanga wana toyoka kisango ti nandenga nterema salamaki tozaki wana muto aki à l'aise akité jusqu'à ce que makamno sur les gars qui n'a bien. Donc voilà quoi. Voilà, merci beaucoup. Ça c'est la dernière question. Qu'est-ce que tu nous prépares pour l'an 2017? Pour l'an 2017, en tout cas, il y aura des bonnes nouvelles ou pas? Ouais, makamba bien aller. Na bisaki batu, na prometa ki bango film. Et batu ba yebi ke film wana ngamo na za shoot producteur nango. Omoni yango ba moni kezo attend parce que bon wa film on izo bima na poche ya mutute. Mais eza ke biso mo tozo bunda malembe to kangisa muke et ça sera moi yo yebi kande ala. Donc voilà, baza ba nouvelle à bien et ozala dans l'an 2017 vraiment maramba bien ozala Igor Balou la beauté plus l'argent na PC bambota trop. Donc na bosanité ba dédicace ba yango ko zanga te yango ko zanga ndeni ezangelele ezangeli nini yango sai. OK, avant to kota ba dédicace balandi nyonso ya Panza Sango babinanga magila balansoir ça faut checker biso mo flèche boroboye pour ba comprendre pena que musicien akufaka te donc artiste akufaka te wana bilo wana photo na ba sita maniema sita flashele bango melo moi vite maniema balingi makamwana le souté moi elo moi vite fait bana Panza Sango. En fait nga so landi ba interview na ngani so mikolo yo batu ba yebi moi je maintenant un contrat pour na ba gag na ngai pour na ba masolo na nga lelo muntu alinga sekana sai se fokota na Eastern Voice na Vobolo. Ça veut dire betika sai au bisolo ba comédie na et tout yo lingi chaque jour même tinde dans la poto boy chaque temps on na la muki fona créer moi le mot ata ya sai na singo hors contrat et le mot ya muki ndeti donc au changeant ngote parce que ils ont waneti ngana ko mosingo makambo yo ezape na ba contrat no par rapport à ba norme ndenge boyokana na ba kolosite na ba ndenge na éviter quoi. Donc côté on a vraiment batou ezaka une émission notée so 8 ans Rolanda ba émission nyonso au monake réponse wana ezaka bon. Donc voilà na pesimbo tenaye mo tête ndai maboko bank tête ndai maboko bank donc na pesi ba grand merci babi mikolo Baptiste Batanga funda na mfu ezoya mabe master na ngai mon ami personnel Yannick Zenith na pesi bambota trop vraiment batu tout balandi to na bino bande kwa Dijon morales ya kobeba bande kona ngai pe ya Suisse ba beti kotoyo. Donc vraiment ba grand merci ba tout bayambi ngai malamu na ba ona tangi kombo na ba ona tangi kombo te nzambe na ngai abatela bino. Donc Arlette Mbouyi
ndeko ya Karine mama Karine babi donc na minute na poto soki oh lingo za palais oh lingi yo ba meblele Karine azawana madame Karine donc voilà ça lango vite fait donc bien et ça la kitoko quoi donc papa na biso pa Paul le vieux Paul le futur ministre le vieux Paul na pesi ba mbota trop ici ali donc batutu ba minga na poto Nikens bayaka bilele bilamba nde bilamba donc na pesi bino tout ba grand merci ba grand beauté vraiment on est ensemble pour les bons na muto na tangi kombo na muto na tangi te bino nyos na porter bino na cœur na ngai fiston Nzala kitoko trop Dijon za vraiment na habité quoi ben joli kiuma poto na poto jenga batutu ba masato babi papi musheni leki a boss papi musheni leki a boss na peso pe bambota trop na bossanité alibola le meneur de G Mokonja Dijon petit na ngai balobi ye azali donc na habité na bengenani Chai Kalonji yaza pena donc ye ngai sima ye famille kitisiko donc famille Kalonji mobimba na pesi bango ba mbota trop ba grand merci donc on est ensemble donc boyeka ndenge zalaka ba masalanga tu yakine na pesi bino ba mbota trop mon vieux de tous les temps de tous les jours ye na kobo sana été vena ngai Barti Chocho le vieux Barti Chocho na pesi ba mbota trop Bukavu dawa na minicho na maboko ya président Didi Mudogo président Didi Mudogo abi donc batu to yakine to la musa Bukavu dawa Congo mobimba ndenge to soutenir ba équipe tout to soutenir Bukavu dawa voilà on a kina ngwa oloba yango wana ça derrière la caméra dit nos images et dit nos images de tous les temps de tous les jours on a monté na ba Igor Balwa Mambale tukutane sona ba mboka oyo vraiment et dit nos images Oumela kitoko. Voilà, merci beaucoup dans le monde entier. Ça y tu sais comme moi tant que tu sais ça vraiment qui n'ont pas joué à belé témoin moi une semaine kaka zo sala awa ya ngota comme ça tout kaka pour na kozwa vraiment merci à vous chers amis internautes merci Nabino place Bozali ba onos balandara biso na ça ya kotina TGV à Quai Suisse. Yewana ake Suisse akoma nanzela malinda bengie ça ya répondre stone toke ting tikiti etikali moke na mona linda 2 minutes na mona marai 1 minute na mona stone etikali 2 minutes na mona Genève o banze mona to sito le fufu mampale kangi biso soko to komoyemba oh mère Astrid Mambweni balobi ya sololi en espèce abi ça iba pesa yo mais okende ndenge nini allez tchaka kitoko merci beaucoup vraiment merci beaucoup babi Astrid Mambweni ça ya lié biso la balance photo liana et dit nos images Astrid Mambweni tozo zela yo kaka anakata Paris vraiment merci beaucoup à vous ya Willy Moucheni la reine de Lausanne faut si ça la reine de Lausanne babi Astrid Mambweni la reine de Lausanne oki libanga na yo la balance zela yo Willy Moucheni mutaoka ba eloko na facture bakanginga na Suisse na sortie pour na montre ya Willy Kabeli ngai ta route na bokola tango fait la bombe to beti 2 heures du temps likola montre heureusement facture ya laki ya Willy Moucheni ko damboka na mystique a fourmi mais facture nango za laki tu wapi ça yango pia tant mais c'est pas toi monsieur Moucheni ngabi non c'est mon vieux il m'a donné je suis star voilà Bolingara c'est fait ça bien il m'a donné voilà dans le monde entier il m'a donné vraiment merci ya Willy Moucheni mon sponsor très fort ya Willy Moucheni Bambo Tebele un Canadien de moi au Canada un Congolais de plus au Congo le vieux King Makiadi maman na bossanité Janine Leja Chimanga la gardienne yeto bien la gardienne Janine Leja Chimanga la canadienne la gardienne
Donc voilà quoi. Voilà, merci beaucoup à vous vraiment. Yaouli Moucheni 00243, mon sponsor. Merci à mes amis. Bah, moi sport, bah, donc voilà quoi. Tranquille. Kitoko. Voilà, merci beaucoup. Yaouli Moucheni 00243, mon sponsor très très fort. Yaouli Moucheni, nalobi Yaouli Moucheni. Na minito Yaouli Moucheni, babi sponsor nanga ya makasi. Babi nazaka nabino, babi tetendai maboko bank, tetendai. Look at tout fond monétaire international. Ma PK Banque mondiale. Maboro Bank. Voilà, tetendai. Continue toujours consommer, pardon. Retirada Watachou de moi, tu me manques. Voilà, babi. Ami personnel, héritier Watanabe. Retirada toujours. Ma véro na habité na minute on a parlé donc seka. Ba moté nga tala fofo mnene. Kitoko yaya. Ma sole vende bien. Bongo kaka. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci à Thérèse à la capricieuse, ma petite soeur propre. Ya Judith Sebo, maman na Souleymane Aïcha na Katalio. Babi, ma tante, Bota, ma famille Mosengo Kalengi. Babi, Angèle Mosengo. Bambo Tebele à toi, place aux Ali. Merci à toi. Et dis une image derrière la caméra. Merci à toi aussi, Saï, d'avoir m'accordé ma minute pour la émission. C'est vraiment gentil. Stomy Boy, Général Af, comme vous n'êtes à Makasi, pardon. Sukiwana vraiment Paul Mou Pasula Antoinette Bokumba mwana Popi ya Mukolo marraine ya Panza Songa Congo Père Buffalo de Bundes voilà Ogi Champagne des Zurich voilà merci à toi aussi Balobi merci ya Julien Mbala na Djobour kitoko ato to ensemble quoi supermarché Kangi exotique nyonso maman Irène Bengazi yepena voilà sans oublier mes condoléances na maman Solange na kata Pierrefitte elle a perdu sa maman vraiment nos sincères condoléances ya bana pendant son Congo toza kuna na yo jour matin ekobima t'inquiète pas on serait là avec toi. Voilà, na pesi susu mbote na ngai na superette de quartier chez Nishabobo. Voilà, merci beaucoup à vous dans le monde entier. Bon, continuer toujours kolanda Magui la balançoire, balanchou Magui la balançoire. Babi vient absolument les news des stars, na zana bango tina lifo bla bla la Beyoncé de la presse. Balanchou hein. Merci. À bientôt. Une seule adresse, un seul agence sur Rue Léon, Global Express. Kinshasa Rwanda, je les ai moko. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, la communauté Nabiso, en France, pour la recherche de à l'étranger, précisément dans Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours des colis, nous avons des frais par conteneur, les frais maritimes, dans les frais aériens ou dans l'avion. Nous avons des petits colis, des colis express, ou cela à des jours. Et ce qui est un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter que comment on a mis au fouti à la poto, pour saluer ma sur la kin, la dengue et abisso la poto, pour l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'a kin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchélélo, aux huiles. Vitesse de diffuser. Global Express, ceux qui vont avoir confiance dans Paris, à Château Rouge, donc c'est qui nous ça les alliés. Bisous na katia global, donc confiance. Patrick Malavengi, oya sali biso na Rue Léon, na biso yo temongo kaka sikoyo. Yo mom to yebisa bato na yo famille na yo, soki bazwa na tongo, soki bazwa na midi, soki bazwa na pokwa, kaka yo. Global Express, accueil, rapidité, sérieux, confiance. Ah, je vais aller là, pas si les cas.
Global Express, 16 ans d'expérience. L'expérience compte aussi. Prix na biso, au moni ailleurs, na ba conquérant la biso, baza plus moins que biso, pour rembourser vos différences foyer. Côté à la commentaire exact. Global Express, ba côté les masses. Global Express na Paris, aux gens la métro Château Rouge, rue Léon, numéro 25. La aire d'ouverture n'a chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Ngolo César Ozonga, mbongo akotindela bayekoli na ye, akotinda ngo na Global Express. Ba Yohan, ba Isaac, ba Yakobo, ba David, bango to bakozwa na Global Express. Ok, soko lingo benga biso la numéro fixe na chose à 01 44 92 82 85. Tona opes na ndenge na biso ba belge to ba 01 44 92 82 85. Wana eza fixe na biso. To bo contacter biso na numéro na so portable ezali 06 52 56 67 16. Wana eza ba numéro de contact na biso na ba ono so ali ko benga biso.